Ouais, bonjour la danoise. Obongo yo yebaka ke ba musicien le lengi na bango yango wana. Ozoka mafia na magali wana nde babuke lokolo na accident. Okuta tikala ta okuta na fere bote chair de poule face à face. Asali la kaka ba publicité alobelaka eka me batika okuta na te. Yo zo monzo lobela moto wana botika okuta na ete. Mais ya yebi yo. Ayebi yo très bien, ayebi pe na ndako na yo, ayebi pe na vie na yo salaka. Ba musicien ba bato saka na bango te. Tuna mobali ya Marie Misamu, Gauthier Mascotte. Ya nanga Gauthier Mascotte. Mwana pa London ya Isa London. Gauthier Mascotte alobango makamba mona pe pa Koffi Olomide. Alobango abi vera mboto kopere na moi. Mena butu ve pena pa zwa komekanga. Azwa pena komeka eko so esprit faible. Omone pe na butu po moni pe na ndoto, moni pe na ndako na yo. Osalo wana kazo menasi. Gauthier Mascotte alobango abeza monde mo bizarre. Babiso bato babwaka abiso. To mona makambo. Même nga fali pupa tango to beta concert na Belgique. Ava bwaka nga ba mabanga na déjà. Aya awa bimira nga na ndako na nga combien de fois. Na mona na bandoto na nga combien de fois. Azola kisanga pe na sala, obi omoni sali yango, sali ko sala plein. Plein kaki. Do bandula no mona ba conseil wana ve beta na moi, e beta madana butu. Na butu déjà beta ma déjà. Do ti bo mona ba conseil autour ba musicien ba beta ngo na butu, na butu da ba beti. So e sala plein, bo mona ngo de na butu, ke e sala plein. Plein kaki. Avant 2 jours fali pour pas beta concert na Belgique na Paris. Na Rena wana. Fali déjà comme ko bimela nga na ndako. Azo bimela nga pena. So na zepe esprit peu faible pe nga pena kufa. Abimela nga pena ko moi pena na omoni na buta zo beta concert. Azo lo banga pa bomoni concert ko za plaque aki. Petit na nga Bobby Stone, Bobby ezala plaque aki. Bato akokamwa. Nazo mona ye pena ko. O mona pe pa na moni pe banini ba ola sanga pe kete a sali de sacrifice bato ya bato musu déjà faut ba kufa place wana bato musu déjà ça serait bon sacrifice ba kufa na conseil wana mais ba kufa na mikolo na bango atie bango de ba jour ke muto akufa ba kufa mukolo na mona tu na conseil afali na butu après na osutu muka na mona pe na tongo na pe tanga beti ni arena na pompe nga mabanga ya danger na ba animateur na ye ba pompe nga danger mabanga na concert à Belgique wana mabanga danger so tuni fali pour pangana to mona na te peut-être ayo kaka li solo na nga place mobo un jour peut-être pas ba na même chose to kola na bango sika moko soit ba bola musuka na vie la danoise ka nde to sungaka bat na vie un jour bat musu na vie ba yebi ba kedo betele li solo na nga na ndenga bien. Après on a commis ko pomper nga ko kasaka te que musicien bato to bayembaka bayeba bango directement non ata Koffi Olomide tanga bano e bambi vie na nga na nzembo vie na nga Jésus Ntsakala Jésus de Londres Jésus Ntsakala tanga bane ko yemba Jésus Ntsakala de Londres Koffi Olomide ati okuta na Jésus te ma bando yembe banda kala depuis ba 1990 ya ba papa bonheur azo mba vie na nga na Jésus Ntsakala mais jour Koffi bakuta na Jésus Ntsakala balakisa ke Jésus Ntsakala yeyo Koffi Olomide akamwa abi mutabwaka nde yeyo abi ye aza nzoto mikebo mwa mukuse bwa lobi abi mutabwaka nde yeyo prêtre grand coopéra grand mutabeta bakula donc ya danger na ndenga tembe mutalelisa babanki na mboko na bakula yeyo Koffi Olomide avandika fungoli muno azokamwa wana de l'équipe ne ayo kuta na Jésus Ntsakala ke mutabwaka yeyo. C'est ça, bato belo mona babwaka wana msusu akutana pe na musicien wana te un super balé sika moko te bayebani te mais musicien nga yoka li solo ne côté mobo alela ya danger so tanga zo bwaka wana les mêmes personnes pas zo ko meka ko pe na butu les mêmes personnes pas zo ko attaquer na butu so pose esprit faible ya la danoise aleki yo pe baleki yo pe na butu bon surtout maka bolala ola mukate
soit vie na yo écoute le problème au moins kuta ba problème trop sérieux très sérieux même talaga la plupart bateau tout surtout vivre la musique à Papa Wemba bateau tout Papa Wemba yemba tout ba vie beba bango soza mobile ozela libala moi c'est Fabien ngalo na ndao sozo ozala ki bo makamno toujours simbati la majorité bateau tout Papa Wemba boaka tout ba vie beba bango ce baza 10 personnes ba que 9 personnes ba vie beba tout mon ko mutu vie za malamu to mibale. C'est ça, parce que l'album on a déjà vu bima, mais on a un monde de ténèbres, un monde wana. Comme on a pu côté un monde wana, monde na pe bazoye ba. Bon bana wa visiter na butu. Biso to ba boaka biso ba visiter biso na butu. Au moins na pele so moni pe ba démon ya mutu wana, un ba démon fali, ba démon ya faire hein? Ba misika ba Papa Wemba ba esprit wana penado ba kompe kwa kolokoti na butu. Ba be bobi so na ngoyo yo, bobi aston na ngoyo ba boaka bobi angoye ya o Jésus ntsakala de Londres o tous peuple la mbetolo yeyo ok ba on pena kwa mena so pena butu o kopane to la pongi bien te ba attaque ba ndoto bien te ba makambo bele ti jour so pena ko mo na pe bilongi na bango au moins pena bo o pena aigle ko mais pourquoi on sala ngabo ngana to na problème te chose un peu prudent peut-être alekio. Nga sikomba msupe no mwa pena la libo na mwa pena fali pupa kona ndota ya kanyanga na loboko la sana loboko na nga ya faire nini otala basine na nga ya na loboko otala ngoni oya pena msuna longole pe loboko na longole pe loboko komo lotie na butu mwana mo ya pompeo na conseil to mona makambo tela danoise mais okata relation na ozakutu ata na numéro na yete ya phone mais ya yebi na ndako na yo. Il y a une place où là, la rabine vient en mobimba. Ce sont des sorciers, ce sont des sorciers, ce sont des sorciers. J'ai bien pu en aller battre belé. On a bomi battre belé. Ouais, c'est ça la danoise. Donc c'est ça, donc tout le monde bizarre. Vraiment bizarre puis dans la danoise. Thank you. Tout le monde absolument donc vraiment bizarre. Bizarre la donneuse dans bandeko. Tout le monde a des makambo. Surtout biso bat babwaka. Tout le monde a makambo. Bato tout babwaka bango. Au monde ba musicien ba visiter biso na butu. Ba ko visiter na butu o lingo lingate. Au monde pozo ta bando to mso ba attaque. Ya makasi nzoka bango bato azwa ka attaquer opena. C'est pour ça peu faible ba lié ba werana. Balia na bana mai na bango musu ba wera no zomona na boma na ba camarade ne musu ba kole sika moko boma bango na ba fanatique nous mona fanatique a kufi boma nzoka wera mtaleki nzo mona wera mtaleki nzo mona papa chéri jibe mpio na mtaleki au moins nzoka jibe mpio na mtaleki do batan zo mona ba boma même na ba camarade na bango propre o ba kola na bango sika mona ba bandal bani ba boma baboma même na basi baboma balongolisa bamomi ebele bazemi babana na tu baza monde de ténèbres bamisisa no mwa baba tout te babiso tu babwaka biso na banzembo kasi bakoluka biso na butuki komeka na okutu te yo vandika bolie no solo nini oleki na YouTube bando keche wera yeba ke periode na tuna butu okobanda ko ba menace oza sérieusement ba attaque ba ko attaquer opena na butu na niveau mo ya osakana te c'est pour meki ba bomio yo le ko bana ko contredire wera o bana ko keche batamba ba soxite bana ba minduka butu na ba fali wana tu bana ba minduka butu so bani ko keche na ba YouTube au moins na periode on ko mukuta na ba problème très sérieux trop sérieux. On voit même si on continue, on repart au Koufa. Baba, tout un batouana.
na ba président de la république pe tout ba bon na ba politicien yozo keche fachi ha o bandolo tapena pero da tozolo tabatak na butu bando tozolo tabakwa bazo menacer yo basimbi banzete ba machete ba nini bazo landola ba bitumba ba nini yo ko ba tenzoka o le kana mission mobo o kecha Félix Tshisekedi o kecha politicien mobo o kecha musicien mobo ha ba 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 bien là dans nos kecha biso bo biso na kecha biso azela omona so ba comme menacer so na butu au moins tato ba bombi ba bilongo na bango mozolo taka bandoto ba menace ba attaque ba menace ba nini tututu yo oyeba te zo otela wapi ti yo mona pena jour musu pena bokomo mona na ba bilongo na bango ko na ba bilongo na bango yo loba nini yo bo bisono yo loba nini yo ba komo fingo na makamba salite pena ko mona ba pena bona butu ba pena menace face à face donc ti yo mwana mona rafi tumbana zo finga ba kofi azo finga na ba mama na bango azo finga na ba denile si po ayeba ki aza sorcier po muto za sorcier te tanzo finga ba to les faux prudent zobo zikuta loba vérité makambo kofi asalara abane possible kofi lomide ba kisi tala zobo zi le lakenda baboma ya kofi lomide mtaboma zobozi zobozi mutaboma ezali verambo abara zobozi likolo zobozi abinse ba vérité abimsa ba vérité na shokoro babia na pe baboma batrika babia batrika ba utiliser babia ndonga awa mofinga vena biso dudu Adamu ya Zaiko via Adamu na Zaiko wana ti na suka kofi asani abwatsa babia tanga abwaki semba mo ba mécanisme wana ba mystique na kofolo mide kasi onde mte bomisa shokoro babia yango mte bomisa babia ndonga shokoro ya kisinzoga ele bomisa ka na ba mystique akofi pe ekota na kati après avoir kofi utiliser kae afingela ke bato agazela ke bato na suka basaya nini babwaki babia na mokilo faut za prudent so ke kote mobo bato azo utiliser lobela moto boyo bailo ba makamo ba lokuta bo biso na kuta zaka boyo yo poko miko kreche yeba ke bato wana un jour ba wana babwaki sayo ba oseka yo donc monde to vivre oyo eza makambo ebele la danoise biso bato tout babwaka biso ba nzembo ba musiciens des fois to mona bango pe ba o menacer biso pe na ba parler so ko menacer ta bando salo ba jemo bona butu ya bien ke ba jango so yo bino makambo kindoki te nde etambula même to ko mo salo ba jemo obo onda ko mo ka saka na espino na butu amena saka yo o ma tata bombe longi atindi bato so ba menacer ko me yo so comprendre te mais ya yo mutabwaka hanga na moyi mais ndeni na yebi nanda kuna place na vandaka ba ko mo sala nga ba shabo ndeni gote mascot palo bango abiye kutamona kofi tina pale na ye masala kofi olomide bolambo kulutu na gote mascot ba mobala mari misamo amna mona kofi ato na pale na nga ata GF fonge pa mona kofi azobeta concert so pe na Mali so pe na mboka nika ba pays mona ba Afrique wana GF fonge atikala ka zaina ndako akoponata mona kofi olomide kotela na kata chambre aya zo pese bisou chance vena nga GF fonge match za 3 points azaina bible pembeni azotanga na bible GF fonge atuni kofi vie mais yo ozala conseil kunati so na ba Mali so pe wapi même ndeni nino se trouver mbamo ala kata ndako na ngai mamo GF fonge comprendre que wana eza doublé ya Kofi Olomide eza dédoublement na ye déjà dédoublement na ye asali GF fonge mbamo bando tanga bible bandi ko prier mbamo Kofi Olomide alimwa na kata chambre na kinda GF fonge alobango bale makaba na tozoma baboma na bandeko na bango baboma na ba camarade na bango bale makaba ba wera na tozoma baboma ba camarade na bango baboma na ba fanatique so yonga kopona te ba manuela wana zolanda ba fali ba nini tututu wana na ebite peut-être ko za yepa sandoki po bato na tan zolanda ba so za ndoki te o bandola la bien te na butu na to bandola la bien te tala denema même Ken piana awa akome ko lela azola la bien te na butu
kenki anaka moko leki angene muswahili akome kolela olala bien te na butu tanga bandi kokeche fali pupa akome kolela azolala bien te na butu yo ozosakana te bafali na bakoma niveau mosusu la danoise nga nazali na numéro ya Beyoncé te nga nazali na numéro ya Rihanna na Rihanna to bando solola très bien na phone na numéro na ye po nga nasala na chaîne ya télévision awa na Angleterre na BBC nasala na BBC ya Oxford Circus na chaîne ya télévision nde place yango nakuta na bastar ebele nakuta mpe na ba Rihanna na to apesa ngo to numéro na phone mais nakomo mona moto akomo bimela nga na ndako lokwa sirene so na lali nakomo mona kaye so na ndoto yango peta nakomo mona kaye akomo po ya ye moko ta komo ya pe na Beyoncé na ndenga butu bakomo déranger apongi na ko déranger nga komo mona ba makambo ezalaka te tina zo na bloquer na phone na efasa pe na sim na ye na kota ba jeune de prière makasi timba mona so Rihanna te na butu ye na Beyoncé mais bakoma ko bimela nga na ndako na butu na lala pe na bopa na moni bango bamusanga babilo mo budon so poza pe prudente baleki okufi attention nde basalaka te la danoise biso nde babwaka biso ezaka facilité babwa to da libanga déjà ekoti da na ndenga monde de ténèbres libanga ngo déjà ekoti da na ndenga monde de ténèbres ezaka facilité ezaka facilité mabango da ekoti da na monde de ténèbres c'est ça le problème là. Ouais, merci. Merci là danoise nga pe na de boulot na ça na BBC wana. Merci. Wa reste au monde na ta après ba bonne journée quoi. Donc nde ba boaka biso là danoise to là la pété na ba butu hein. Si so ba période ba bando boaka ma banga to. Na butu bando là la te. O là la tende na za kutu même na butu lelo pe na la lite bitumba na butu lelo. Na tonga lelo ba 4 là danoise nga bitumba na la la te. So nzambe te mais surtout dayakala. Biso bato babwaka biso ba gote mascotte banani ba tous peuple la mbetolo to la la te na butu to la la te o mona pena ba menace mais ba menace on ka bato ala ko bwaka yo ba oluka ba tenter peut-être pe ba koleka yo ba kolia yo c'est bizarre mon kilo la danoise merci bonne journée bye bye.